fallait pas jamais. Car l'office de l'homme là, aussi longtemps tu vivras. Perds jamais ta foi. Abongolaka makambo oyo yangai, abongolaka makambo oyo yangai. Ezali condiment. Tango solo bali kambo. Tu crois que tu es en train de parler et pas ya oya yo kakape ya yoki yo. Nga tango na solo bakenzamba yebinga parce que je sais que Dieu me. Et la cinquième grossesse, je lui ai dit, cette fois-ci, niet. Photo simbaye. Parce que je disais, on a un Dieu vivant. Oh yeah, akobongole, bisala nyonso ekufa. Abongolaka, makambo oyo yangai. Nakobala, autant voulu par Dieu. Et au moment opportun, bayeba kingai, wapi nzambe na yo, bazaki. Stupéfait parce que... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur As Media Congo, simultanément aussi sur Cléboa Original et sur PFB Bonheur TV de Canada de notre frère Patient Fayoulou et également sur MLTV. Chers amis, chers téléspectateurs, vous tous qui nous aimez beaucoup, on vous dit merci d'être là, présents pour suivre votre émission au son de la trompette qui vous a toujours été présenté par Jerry Mukuna. Cette émission sera bilingue, comme je vous l'ai toujours dit, tozo solo na lingala, pe na français, bandeko, babolingo, mbote na bino, tokomi na suka yamvula, yango tozo sala peut-être le dernier numéro où il y a au son de la trompette. Au son de la trompette, ils ont un objectif, désormais au son de la trompette, ils ont un objectif, il y a au téléméla, ba dénonciateur nyonso, ba o nyonso bali ko téléméla, lo banzambe, ko finga, ba sali na nzambe, pour Bible et lobi eloko mususu bango baza ko loba eloko mususu alors bakokuta biso na nzela na bango eza pona ko bomana te ko fingana te na kati na ndako na nzambe biso ntwali bana ya tata esengeli to lingana parce que soki to sali boité bandeko mingi bakokota lola te na kati ya ignorance. Alors aujourd'hui je reçois sur ce plateau oyo bozolinga mingi oyo bosibo mesani komona Maman Augustine Pouromana Lola Efungwama lelo beta masolo na yango. Bonjour maman Augustine. Bonjour papa Jerry. Na pamboli nzambe mingi ko kuta osuzelo na esika oyo pona ko beta masolo o Italie musala na yo pe musala ya nzambe. Ngape na sepeli mingi kutu nazo profiter occasion on a souhaité au joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire papa Jerry. Tika mukona lelo nde okuta nanga lola nawe fungwama et puis ezala une occasion encore de plus pour toi d'expérimenter la gloire de Dieu encore dans sa profondeur et dans sa grandeur. Vraiment que Dieu soit béni, na yami ba vœu na yo, il y a bonheur, puis il y a prospérité na yami ngo vuma na motema munene, je bénis l'Éternel, ce que Dieu pas na vuma na bikisa bénédiction. Que Dieu soit béni. Amen. Mais on ne peut pas commencer cette émission sans glorifier l'Éternel qui nous a donné le souffle de vie parce que beaucoup ne se sont pas réveillés ce matin. Beaucoup peut-être n'arrivent même pas à marcher ni parler, ils n'entendent pas. Mais Dieu nous a fait grâce d'avoir tous nos sens qui fonctionnent correctement. Koki ko banda émission était sans que tokumisa kolona biso yango na kosenga la maman au célèbre le sambo. Poto banda émission na biso na sécurité nyonso. OK, tokangi miso. Nzamba lola topesi yo lokumu yo oyo o permettre biso ete na moment oyo toza lisusu ba batanga mi kati na ba vivant. Seigneur Dieu de gloire, toyebi que dans un coin du monde ezana bato moko boye bazala ki pe na ba projet pour na mokolo na lelo. Mais ba réaliser en côté pour la simple raison au permettre bango te balamuka kasi biso topesi yo eloko te na mawana yo osali ete tolamuka yango toye ko dédier émission au Seigneur tosengi na yo pesa biso sagesse parce que peuple na yo bazana besoin bazala édifier au travers de cette émission. Seigneur notre Dieu tosengi molimo na yo
aïba pour inspirer biso des choses à dire à ton peuple pour que leur cœur les a la ramener vers toi. Au nom de Jésus, to bengani nyonso ekoya ko perturber musalo oyo ekoya ko perturber moment oyo ezala musika na biso, que seul le Saint-Esprit azala au centre de tout à conduire biso jusqu'à la fin. Au nom de Jésus, ndeto bondeli tolobi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Vraiment, soyez bénis, vous qui nous regardez maintenant partout dans le monde entier. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Maman, Augustine, on passe rapidement à Katia Masolo. Album, Namoni clip et bini. Clip et bini, oui, c'est vrai. Et ça, clip, il y a titre phare, il y a album. Ezali fongola Lola. Donc Lola na yo pe e fungwamela yo ozolanda biso na moment oyo. Lola e fungwamela yo misala na nguya na Nzambe emonana na vie na yo pe ekuta yo bipai ozali na kombo na Yesu. Voilà. Tozo beta lisolo ya clip bozo monezo leka mikolo oyo ozo pambola bana Nzambe pe ebimi na fin de l'année. Mama Augustine na elo mo ekanga makasi na makambo zoloba. Olobeli komuko olobi boya chukuna gaza boya chukuna gaza mezaya obioma boya chukuna gaza boya chukuna gaza boya chukuna gaza Gaza. Et ça, la langue, ça veut dire quoi? Pour le vivre, la langue, ça voulait dire quoi? En fait, la langue, car il y a biso batu en Afrique, biso africain, et ça Ibo. Na langue, il y a biso nigérien, Ibo. Boya chuku. Donc KPO. Boya chuku, no Gaza. Mezaya obioma. Donc, ndenge na lobeli yango na langue wana ndenge pe na lobeli yango na lingala. Senga ye akopesa yo azali nzambe na yo, nzambe malamu. Obioma, ça veut dire nzambe aza malamu, nzambe oza malamu. Senga ya akopesa yo, senga ya akopesa yo, ndeko na ngai azali papa na yo. Senga ya akopesa yo, bela la nzambe na yo ayoki yo, ayebi solo yo na kombo na yo, azali papa na yo. Senga ya akopesa, senga ye, senga ya akopesa yo, senga papa na yo, akopesa yo, ayebi yo na kombo na yo, azali nzambe na yo, na yo, senga ya akopesa, aye senga ye, senga ya akopesa, oh senga papa na yo, akopesa yo, azali nzambe na yo, azali nzambe na yo, senga ye, akopesa yo, senga ye, akopesa yo, oh senga ye, akopesa ye ando na mituna na yo, nzambe na ngolu akopesa yo. Vous comprendre. Donc yango na mekio mélanger pour faire un peu un style un peu international que Moutounion soit s'est retrouvé na kat. So inde qu'on a biso ya nigérien ayoki yango abi en tout cas nayoka. So inde qu'on a biso pe ya mungala ayoki nayoka. Biso pe kuna na Brazzaville so itoyoki nayoka. Donc
que tout le monde puisse se retrouver quoi. Mais pour na bato oyo bandimaka te ke nzambe ayokaka. Nzambe ayokaka lolenge nini. Ba lobana nzambe nini po ayokela moto. Nzambe eloko moko kaka senga kati na biso ezalaka eloko moke o ezalaka lokola grain de sénévé ndenge Yesu alobi ezali kondima. Tango zoloba likambo. Tu crois que tu es en train de parler et pas ya oya yo kakape ya yoki yo. On dimi yango. Nde ba retomber nango au monde nango après. Parce qu'à chaque fois tango muto azo ya liboso na Yesu, so totali na Bible Bartimée. Mwana Dawidi yokela ngai mawa kanga monoko na bato bazo kanga. Ya zaki na kondima ke nde nazo belela mwana na Dawidi akoyoka nga ayoka bato bazaki tout autour na yete aboya ki koyoka bango parce que bango bayebise kanga monoko zo déranger mokonzi a continuer ko crier. Il avait foi en lui. À la fin mokonzi atuna ki na sala na yo na salela yo nini ayebisi mokonzi papa na lingi na mona ezalaki besoin primordial na ye o azaki nango besoin nzamba sala nango na moment wana nde a présenta ki yango. C'est tout comme tout le monde, toi et moi, nous avons besoin de quelque chose. Et tant que fongola kamunoko na biso toloba, soyons sûrs que nous nous adressons et pas ya oyo kaka et puis akoya no la biso. Et tant que tunyo na sala na onini, na sala la yo nini. Zala na réponse à kopesa ye, pe réponse na yo e kozwa nzoto, e kolata nzoto voilà. Olobi parole moko na kati ya omoni po olobi mingi na kati ya nzembo na yo olobi nzambe ayebi ngai quelque part. Oui. Est-ce que nzambe ayebaka biso vraiment? C'est vrai, ça c'est une belle question. Ayebi biso nzambe ayebi mutu nyonso. Tango olobi na Jérémie, avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connais. L'Apocalypse nous parle d'un livre de vie. Il a ses annales. Il a un livre. Oh, il y a qui existence na biso avant que biso to existait. Donc, il a écrit une histoire de ta vie dans ses annales. Il a une histoire. Il y a mutu na kacha ya annale na ye. Et ngata on azolo ba kenzamba yebinga parce que je sais que Dieu m'écoute et Dieu me connaît. Et je te rassure, yo oyo kabiso. Ozaloza incrédule. Ozalomi benga moi je suis athée. Mais sache-le. Nzamba yeba ke jour olobaki oza athée. Mais ayebi yo pe alingaka yo. Parce que ça n'a pas de mingi bala mukana tongo abonde la raté a comment il a vie moko boye. D'ailleurs il croit même pas au Seigneur. Il pense que non, bon moi je suis un inconnu. Nzamba wana nzamba bato ba sambela kai. Ngai ko te donne à compter parmi bangote. Qu'est-ce que tu peux dire à ces gens de personnes au baout kanaka te incrédulité, baout de maté que nzamba parce que oza exemple vivant. Oui. Oza exemple vivant ya bo lamu ya nzambe na kati ya bo moya mutu. Oyo bazo ndimate que nzambe aibi bango, aibi libota na bango. Quel est le message profond encore que tu peux pogner à ta société ya moto de kana de kabusu? Bien exemple moko oyo ko lakisa bango ke nzamba ebaki yo. Nzamba ebaki nga, nzamba ebinga. Ne restez pas dans l'incrédulité parce que si tu es à l'incrédulité, ceux qui nzamba zo garder en vie parce qu'azo pèse autant. Au bon la motema, azo pèse autant pour arranger vie na yo. Moi je vais donner un exemple que nzamba ebinga yi. Et l'ucho le kakala mingite. Et où tu les kakalamingité, ça fait 4 ans. Nzambe, à Tchakinga, bon, je ne sais pas, bon, parce que quand on a une idée ou penser mon bozo matanabiso, et matakatinabiso, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Il y a eu une de mes sœurs. C'est un couple qui est vraiment autour de nous, on est ensemble dans le Seigneur, on a activité, on s'encourage ensemble. Le couple de papa Steve Yengo. Azali, couple moko qui a vécu la main de Dieu, mais au travers de l'œuvre que moi aussi j'ai contribué.
Sa femme avait des problèmes d'accouchement. À cela qui fausse couche au moins 3 fois, 4 fois, 4e fois. J'étais révoltée à voir cette dame qui est à côté de moi, qui pleurait à tout moment. Ceux qui sont enceinte, au bout de 3 mois, elle a bien. 4 mois, elle a bien. 4 mois et demi, et bandit, turbulence, ti, au monde, moi, bimi. Nous, on n'était pas vraiment contents pour ça. Et la 5e grossesse, je lui ai dit, cette fois-ci, niette. Cet enfant, on va le toucher. Il faut aussi m'bailler. Parce que je disais, on a un Dieu vivant. On nous a toujours prêché un Dieu vivant. Moi, j'ai vécu un Dieu vivant. Comment se fait-il que ce Dieu-là, qui a agi dans ma vie, ne peut pas agir dans la vie de cette dame? Il faut vraiment que je fasse voir la puissance de mon Dieu au travers de cette dame. Mon frère, quand il était enceinte, mon médecin a ébissé, je quittais chez moi, j'allais chez elle, je faisais le ménage, je l'aidais pour que allez, moi, na abimate. Tant que 8, comme il y a 2e semaine, il y a 4e mois, pour qu'il y ait 5 mois. C'était un dimanche, j'ai demandé à son mari, comment va ta femme? Il a répondu, tout va bien. Alors que cette nuit-là, moi, Sinae Azaki, admis l'hôpital, parce que turbulence et bandaki. Mon frère. Après, à la fin du culte, Nazo Kendeota, la sœur de l'hôpital, n'a lobby. Ah, la même histoire, et c'est répété. On y va. Tobimi na culte. Tin na bengi mobile nanga mukolango akende ki culte te. Moi la moko sala ki fièvre tikala ina bana. Parce que moi je suis servante. Na tikalka na tiki ba on a beaucoup nzambe na bina, je m'en vais servir parce que j'ai une alliance avec Dieu. Amen. J'ai une alliance, mes frères et sœurs. Dieu est un Dieu d'alliance. Amen. Et dans son service, ce qu'on a une alliance naïe, il respecte et il est fidèle. J'ai des alliances avec Dieu, mais dans une de mes alliances avec ces dieux-là, j'ai dit à Dieu, quand j'étais encore jeune, j'ai dit, quand j'étais encore pas mariée, encore plus jeune que maintenant, parce qu'on est toujours jeune, mais quand j'étais plus jeune que maintenant, j'ai dit à Dieu, Seigneur, moi je m'engage dans ton œuvre. Tant que ça la musala na yo, na libota na nga bilanga na yo. Il est le Dieu des alliances. Et il respecte ses alliances. Et quand je sortais pour aller dans son œuvre, il est resté protéger ma famille. Donc moi dans ton champ, vous dans ma maison. Oui. Wow. Toi dans ma vie, dans ma maison, et moi dans ton champ. Alléluia. Voilà. Vraiment, chers amis, je sais que président Chikito Mouchachino, tu regardes cette émission. Je sais aussi que ML Lolo, tu regardes aussi cette émission. Na bande konyo so mama leur mbongo pe na papa Christian na bike bozota la album oyo na chocolaté mokaza awa na bike mama oloba kombo na e. Vraiment obi nzambe asala ka makamuro oze extraordinaire. So moni bana ya mama oyo oloba ke nzamba za munene. Là des très beaux enfants, vraiment bien éduqués. Donc les angolou onzamba zali kopesa. Avant to kota mambo etali bato ba koma kotu na ngai wapi nzambe na yo ekomba elata yo na nzoto wapi nzambe na yo papa avant to kota wana là si c'est notre témoignage pardon là mettre en vite fait. Il y a un jour où on a tokenda na hôpital ezaki na Robert Debré. Tokuti sœur na mbeto hôpital ma ezobima makile ezobima donc moi nazo menacé abima et cette nuit là à côté même na salle d'op mais Dieu a fait qu'elle sorte. Moi na wana on a prié, j'ai prié mon Dieu, le Dieu vrai que je connais. On a prié, on a invoqué. Bien aimé, l'invocation n'est pas que pour les satanistes. Eux, ils invoquent les mauvais esprits. Mais nous invoquons l'Esprit Saint, le grand esprit de tous les esprits. Il est Dieu. On l'a invoqué,
au chevet de cette dame. Bien-aimé, je vous assure, aujourd'hui, on a cet enfant en main. Alléluia. On a cet enfant en main. Il a vécu, parce qu'on attendait qu'à atteindre 5 mois pour garder la couveuse. Et elle a vécu les 2 semaines restantes sans liquide amniotique. Elle est restée en vie. Aujourd'hui, Tozanaye à Banda classe. Et ça, moi, n'a papa Steve Yengo, elle est en vie. Bien-aimé, Dieu est vivant. Il nous connaît, Dieu là. Il nous connaît. Ayebi biso. Tant que belle la cahier, ayoka biso, pe azalaka mosika na biso te. Je vous le rassure et soyez rassurés. Encore plus rassurés que jamais. Alléluia. Yango boyembaka abongolaka. Oh. Yemana nous comment? Yemana pardon. Abongolaka makambo oyo yangai. Abongolaka makambo oyo yangai. Abongolaka makambo oyo yangai. Abongolaka makambo oyo yangai. Oye akobongole bisala nyonso ekufa. Abongolaka makambo oyo yangai. Yesu akobongole ata basi na ndumba. Abongolaka makambo oyo yanga bongolake. Abongolaka. Makambo oyo abongolaka. Bongolaka. Vraiment, maman pour mana obi oza bénédiction pour na ba maman et ba maman Esther, oza bénédiction pour na bango. Oza bénédiction pour na ba maman Naomi Nsonso. Maman Pasteur, oza bénédiction pour na bango. Oza bénédiction pour na maman Babi. Voilà, narayo pe asepela pe na yo oza bénédiction pour na ye. Oza bénédiction pour na caraméliser, oza bénédiction pour na Chaco Mado, maman Passa Omba. Oza bénédiction pour na maman Ruth Mukuna. Oza bénédiction pour na maman Godé Mukuna. Vraiment oza bénédiction pour na maman Belé. Sikoyo bato bacha kitembe. O ba komba bando kotuna yo. Banga ba mona nzambe na yo netango Élysée auteki na ngambo. Anga katsa Jourdain. Abi wapi nzambe ya Eli bato ba loba nini lelo. Yebisa bango quelque chose. O bato bandi marate, bato ba koma kotuna ngai yemana yo lokwa nako. Bato bakoma kotuna ngai wapi nzambe na yo bato bakoma koloba na ngai wapi nzambe na yo libala yo loba yo balaka te wapi nzambe na yo kiekomba elata yo na nzoto wapi nzambe na yo bato bakoma kochola ngai wapi nzambe na yo bato bakoma koseka ngai wapi nzambe na yo Yesu fongola lola lole fungwa mafongola lola o papa lole fungola lola elikolo ya mwana nangala dibalunga fongola lola papa baye nyonso nanu bazwi bapapie te o Yesu nangayo fongola lola likolo na bango papa baye nyonso bakoma désespéré o Yesu kolo fongola lola fungwama. Oh n'habite soki yango neza réponse na motuna na ngai, mais qu'est-ce que tu peux dire Yesu afungola lola mutu avani na ngonga oyo o lola nazo mona ite za okangama eloko nini nzambe alobi? Quel est le message? Bato bakoma kotuna na ngai wapi nzambe na yo bato bakoma koloba na ngai wapi nzambe na yo libala yo loba yo balaka te wapi nzambe na yo iekomba elata yo na nzoto wapi nzambe na yo bato bakoma kochola ngai wapi nzambe na yo o bato bakoma koseka ngai wapi nzambe na yo voyage yo loba yo kendaka te wapi nzambe na
fait, biso ba yembi tant toyembaka, to se représentaka, to zalaka lokola bateau batumbi mbeka bakendaka na solo ya malasu kitoko liboso na Nzambe na kombo ya peuple. Je me représente par rapport na yo mutoza na situation wana. Tu te poses la question, au sambelaka, au tosaka Nzambe, au respectaka liloba na Nzambe. Mais pour l'instant, sache-le, c'est une école de Dieu. Ce n'est qu'une école. On est tous passés par là. Moi, j'ai été appelé Yasser, oyebi. Na lingomba, entourage, tant on a zaka na kinna na balité parce que je me suis mariée à 34 ans. Zolanzam. Zolanzam. Na bali na 34 ans. Nzambe azeli sakingai. Na en ce moment là pe batuna inga. Yangoti, je sais, il y a ma sœur à moi, ma grande sœur. Atuninga yango petite sœur. Yo to mona kayo ata ndenge zalaka o likangu. Ata o to yo kata sanke oza ata na fiancé. Moi loko. Ndeko. Les esprits célibataires, sur les esprits célibataires, il y a un qui n'est pas un pasteur, la biso ba bonde la pona yo. Je lui ai dit yaya, nakobala autant voulu par Dieu. Et au moment opportun, batuna kingai ou Nzambe na yo bazaki stupéfait parce que na sala fiançailles, je crois que je l'ai déjà expliqué. Bazaki bazanga qui répond ça pour ça. Juste ils m'ont qualifié de prophétesse. Pourquoi? Parce que Lola et Fongwamaki, il y a un temps pour tout. Bible lobby ango na Ecclésiaste, je crois oui, na Ecclésiaste, il y a un temps pour tout. Ba ebazo tuna. Tu te lamentes, mais il est où Dieu? Asalakati Nzambe, est-ce que azoyo kangai? Nzambe azoyo kangai. Tika bango batuna yo. Lola eko fungwa mela yo etango wana bango bakoya ko luka Nzambe na yo. Pour Lola efungwa makanango. Eza na temps na yango. Donc moto azo avandi azo ndima sute que année oyo akoko kutana pe na libakwa malamu à espérer. À espérer encore. Parce que Dieu n'a jamais été en retard. Il n'a jamais été en avance. Il est toujours dans son temps. Il est toujours dans le temps. Et tant oyaye oya fixé. Peut-être à zotala yo. Que sera pesio lelo, retomber na orgueil, au pe saye moukongo. Ce qu'a pesio pe na retard, peut-être au copain parce qu'on croire sur na été. Akoya na tant oyo penzo aux Allemands dans les vrais besoins. Aïe a pesio. Tango au pe sayo. En tout cas, il a ezalate au lobaka ota likolo ta nation lobika o Nzambe. Maman Arlette Mazoa, Florie Mazoa, eza émission na bino, ba condition ni ezalaka, ba condition ni esengi. Pour moi na Nzambe ay ba no recevoir bénédiction en Nzambe. Ba condition nini. En tout cas, j'espère que ce Nzambe na biso comment on peut se biso par condition wala a cocaïne diable. Non, par exemple, comme bon peut-être na lobby mabe, mais moi dans Nzambe esengeli a respecter ba principe nini wa Nzambe. Pour na ay ba ozala béni. Bon, en fait si je reformule ma si on peut apprendre de la sanctification. Oui. C'est que la sanctification. En fait, la Bible dit, parce que tout qui était kolobaka du lobela, la Bible dit dans Hébreux 12, verset 14, ceux qui osent la Bible, n'a pas osé. Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible est claire. Donc, au monde en Nzambe na lola, mais tout le monde a kapé Nzambe na se na moi. Na misala ne na nguya, na mapamboli, na kobate la matozala kanango, to comme invincible. Déjà, ça c'est voir Dieu. Si par exemple quelqu'un tant yo so yebate azo lingelo boule, ndenga molili, ayelo na ndenga sima. Yo yebite so Nzamba fongola rabiso misu papa Algérie. To mona oya sale la rabiso. Mais je crois que la crainte de Dieu est maximiser en sous, sans laquelle personne ne verra Dieu, voir Dieu dans plusieurs cadres quoi, dans un cadre belé.
na oyo tokomona na lola pe na oyo tokomona a na se na moi tozala juste une seule condition soki na kozongela susu ezaka la sanctification. Soyons parce qu'il y a des gens, lorsqu'on parle de la sanctification, ils ne comprennent même pas la sanctification, c'est quoi? Vivre une vie sainte, c'est quoi? En fait, c'est respecter la parole de Dieu, respecter... N'habitez ça comme mélaté, ils ont comme langoité. Nous sommes pas papaye basalango. Papaye pe basalango. Mais nous le faisons parce que c'est pas parce que tu es bang rabatou. Parce qu'il y en a qui le font pas na miso abatu. Mais na sima mu Congo basalango. Nous avons une vie où le la biso pe o nzambe ye moko amona biso. Nzambe sikoyo amona biso bisika batu bazate. Bisika batu baza amona na yepe biso. Mais tokoza ata mususu vivaka bien na batu na miso batu par hypocrisie. Bannissons l'hypocrisie. Bannissons l'hypocrisie parce que l'hypocrisie eza o eza na miso batu zo bima bien. Mais dans coucou grand chor. Mais par rapport par exemple à ceux qui détruisent l'église du Seigneur en se jetant des piques, ou bien en ramenant des insultes sur le plateau, est-ce que ça m'a nakati ya musala na nzambe tozo bundisa quand ya nzambe tozo bundisa quand ya nani parce que nzambe ninga zanza na besoin ya ba élection te nzambe na besoin ya assemblée nationale te ni ya sénat te pas à la nzambe parce que Dieu aujourd'hui peut décider d'envoyer un tremblement de terre à détruire bisonyos tout. Donc c'est-à-dire musali ya nzambe aza mwana musala ya nzambe poni bat balingo tika la yemo mukulu musala te agangela mwana musala na ye to amona salaire ni ko futa été moko to mbano ni mo ko pesa été. Pourquoi les gens veulent prendre la place de Dieu qu'on va défendre nzambe? Est-ce que nzambe va défendre ka yem to akela mokili? Papa, dans la Bible, je crois, si je ne me trompe pas, il y a eu Mutumoro comme on a qui Ouza. Quand l'arche de Dieu est l'ingaki koya. Asala il m'a bêté Mutuana. Tant voya qui peut simba arche pour koyate. Il a vu que ça c'est quelque chose de saint. Qu'est-ce que les hommes diront d'eux? C'est maintenant qu'il faut laisser ses empreintes. Comme le ndenge to kolobana papa pour na papa Alain Moloto. Il a laissé ses empreintes. Ces empreintes-là, elles ont servi biso lelo to adorer Nzambe. Naza sou Hermon avandi na bi likolo na se ekumba mela yo Nzambe nanguya. C'est papa Alain Moloto. Il a laissé ses empreintes, papa. Vraiment. Il a laissé ses empreintes. Donc nous devons faire en sorte que ce qui se dira après soit fait aujourd'hui. Amen. Et dans le bon, dans le bien, dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, pour que ces œuvres-là soient des œuvres sanctifiées. Amen. Voilà. Album Nangai, parce que j'ai un mot à vous dire là-dedans. Il y a une bénédiction, Bolanda, et ça album Moko, il y a 6 chansons. En fait, Torosa a 2 chansons avec la sœur Lorbongo. Na janvier awa, na tiango na kacha album nanga, et ça album il y a 6 chansons. Il y a Fongola Lola, il y a Tongo Etani, il n'y a pas de plus grand amour et il est là. Si je vis, pardon. Si je vis, et les 2 autres titres n'a conservé en gros. Et vous avez découvert ce qui ont besoin de ressources basées de Rouya, tant de Senga, de Salango, Boyo Kabanze Mboana. Donc, Bolanda, la sœur Augustine, chaîne Nangai Ezali, Augustine Mpurumana TV, ce qui bobeti Augustine Mpurumana TV, bon, mon chaîne Nangai ko apparaître, Bolanda Nzembo ya Fongola Lola o Bolandi a wanakati ya émission o Monango son intégralité là-bas dans ma chaîne, voilà. Merci beaucoup maman Augustine, vraiment Topamboli Nzambe ne toi maman Augustine Lelo, je vous souhaite une bonne fin de l'année. Nabi ke yo Thierry Anelka ozolanda émission yo Michel Kieré na Londres, on rappelle émission oyo
Ginzetima Bozolanda émission et puis Maman Esther Mukuna, service traiteur la bonne bouffe, oyez, olé, mangez chaud et vous serez servi correctement. Donc ce n'est pas à hésiter à ça la coiffure et puis moi alors tous ces gens qui nous ont suivis, le vieux Chikito Mouchachino, César Ngadi, Kleboa, tout le monde est d'accord. Et puis une équipe les amis de César, je vous dis merci beaucoup. Et également à Edino Image, Willy Kunda, Mado Chako, Bamapasa. Et voilà, donc naïbi que bon, c'est une émission ML Lolo, émission pour la P. Na PFB, na PF Bonheur TV, il y a Patient Fayoul na Canada, donc vraiment beau landa émission et puis beau tala clip il y a maman Augustine Ndenge Aibisino posali li pamboli pour Nabino et puis Irlène mon assistante de ce soir, je te dis beaucoup merci, un gros bisou à toi Irlène, tu es chocolaté comme Mimi chocolat chaud, vraiment. Papa Samuel, il y a un beauté, yango wana nanaki kotala bino lelo, vraiment bandeko oyo bo landi biso nzambe apambola bino yakoleka Flori Mazoa, fumu ya bilele et maman Arlette Mazoa, maman Babi, nzamba apambola bino tout papa Adela Nsonso, na maman Naomi Nsonso, nzamba apambola bino toute la famille Mukuna. Que Dieu vous bénisse. Et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de Au son de la trompette. On souk la musique. Maman Sogro aime quelque chose. Yonde makasi nanga Yesu na ekotombola yo Nzambe yonde bomo Zamba Lorraine Mazele Nzambe nangai yoza kosala ya mingi ye Yesu na ekotombola yo Nzambe yonde bomo. Oh alléluia 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 na ekotombola yo Nzambe yonde bomoy ngai nakumisa yo lolenge nini ye na sanjola yo lolenge nini papa na netola yo lolenge nini ye oshe baba nakumisa yo lolenge nini ye na sanjola yo lolenge nini papa na tombola yo lolenge nini ye oshe baba. Zambé apambola bino, apambola papa Cyril Poiti, mobali ya maman Lorraine Mazele, bino nyonso bolandi biso, na bosani mutute maman Lor, mbote, et belé, na février.